Oziani pour ça taxe pas na biso. Te souhaiter au bienvenue. Pour ça taxe pas na biso. Tu vas pas être déçu. « 100% garanti. Faire la taxe avec nous, c'est la qualité. Qu'est-ce que vous entendez? Je suis là pour vous, ton frère. Viens faire ta taxe. N'hésitez pas. Le temps est en train de courir. On est là pour vous. Venez nombreux chez Mike Moher pour faire votre taxe sans danger, sans risque. À bientôt. Lingala nalobi vraiment pour na bandeko nyonso oyo bofandi na Congo ou bien bouti na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa oyo boza bofanda awa na États-Unis d'Amérique sikoyo ezali temps oyo tozo la taxe. Alors taxe tozo sala et ça très important. Qu'est-ce que nous sommes en train d'éviter? C'est que osala ba taxe na place oyo ko poser au problème. Alors biso to bandi période de la taxe oyo nyonso ba sepeli ko sa taxe pa na biso ba koki koya. Toza na façon misad o toza osala musala ya liboso bat o baza ofana na Georgia mais bazo fana awa na Atlanta bakoki ko retrouver biso na ba bureau na biso ezali musika te to partager ba bureau na biso na deux niveaux to kaboli yango na débato nyonso baza ofana na Atlanta bakoki ko retrouver biso na immeuble na biso o ezali localisé na 5555 Glen Ridge Connector Atlanta Georgia 342 beaucoup qu'on retrouver biso kuna donc ezali na building oyoyo to bengi Grand Ridge Island 1 donc ezali des building oyo boko retrouver biso donc pona ko koma kuna ezali très facile soki bat oba tamsara mutuka na 400 c'est-à-dire oba highway 400 bozo exit 3 dès que bozo bimaka na exit feo ya liboso yango wana building peza otala na face donc au koti au che garage bat babanga te soko koti eza nango garage ya mutuka eza garage public en fait eza te garage ninga za polele ezali au kendo che mutuka na opete na premier niveau deuxième niveau zo dépendre place yo retrouver place au che mutuka au kiti oye na lobby bien ko kuta agent za wana ko banga noté le bar genazo mata na deuxième niveau même aza soko tuniete aux yeux koti no kara na ascenseur au matin na deuxième niveau au remona service mobimezali organisé oyo secrétaire mobimezali bato réception bazali boyesi banka tozo ke na bureau ya monsieur Mike pour na mamutali tax bongo bako diriger directement na bureau na biso donc wana ezali pour na bato oyo bafandi na ba ville lokola Clarksonville Stone Mountain ba ville nyonso ezali koleka Duluth boleki boro kendi puisque bato bana Duluth bato bazali na Lawrenceville baza partager boro que ne soit na esika na pesi bureau oyo na Atlanta ou bien boro que na location na biso oyo ya mibale pona bato bafandi nyonso ba Duluth pe ba Bifo ba Gainesville ba nani ba ville nyonso ba Wander ba nani baza koto ya North boro retrouver biso na 161 Pendergrass Farm Circle Pendergrass Georgia 30567 donc wana ezali adresse boko retrouver soki ba adresse nyonso na pesi eza ko déranger mingi eza facile na vidéo na biso na suka bomona to chat toujours ba image oyoyo ezali na ba adresse na biso boko komona pe to tie moi ba publicité oyo la sa ba adresse sika bino boko ko retrouver biso ko soper vidéo na pour mon adresse bien alors façon nini wana eza liboso pona bato balingi komona biso physiquement donc boko ki pe ko benga biso na ba numéro on a pesi toujours ezali 404 996 7579 okoko benga biso po ozwa ba précision alors wana ezali façon ya liboso façon ya mibale ezali tout simplement oyo bato bani ko se déplacer te ozala na Georgia ou bien na ba état mususu moni que non oza pena posa komi déplacer te ce n'est pas un problème
okoki tout simplement ezali simple ozwi otindeli biso na numéro na biso tolobi 404 996 7579 ozotindeli biso message oyo otindeli biso email na yo et puis otindeli biso kombo na yo puis otindeli biso téléphone na yo. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Tokotindela on a email na biso fiche o de bengara ya client et qu'on permettre à partir à téléphone na yo ou remplir l'information to nango pour ça. Ce que aussi ici ezali simple ozoli biso ba photo même na WhatsApp na biso okotinda ngo na numéro wana okanka ba photo na yo ezala trop clair et que comme ça biso et que comme pas na biso peut ça la taxe na yo sans problème et kozala trop clair et puis ceux qui osana ba question bongo to ko répondre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui aussi sur ça la taxe na yo to kotindela yo na téléphone lien moko yo ko permettre yo ofungola taxe na yo otala makambiso to sali et puis on signer taxe na yo et qu'on la biso automatiquement électroniquement bongo to tina na iOS pe to tindeli yo copie moko pe o koki pe lisusu kozwa copie na to tina na email na yo pe o ko garder pe o refund na yo très bien sans problème et ko se poser te. Alors tout ça ne sengo que bino bolanda processus wana e kozala malamu. Alors il y a misato to bengi bonus ezali tout simplement pona baye bamoni ke bakoki ko tambola te ko mi déplacer pona koya ko sala taxe na bango ezali simple tout ça service to bengi mobile to tambolara o bengi biso to koya place yo zali to sala taxe na ope na kimia nyonso mais yeba ke to recharger de $50 à $100 ils ont dépendre na distance yo zali parce que faut boyeba ke to somba carburant poto ko mesika yo zali et puis ko zabi so temps. Donc sur place to ça la yo taxe na yo to imprimer lo ba papier na yo ozu ba papier na yo pe to tindeli yango mba moko na email donc nyonso za ko se legara o fa no ndako to sala musala ndenge esengeli. Donc ozana besoin ko mi déplacer te pour yana ba bureau na biso pona mamotali taxe na yo pona o nyonso ba landi biso Toroza kozela bino potosela bino musala. Nous vous entendons pour faire votre taxe. Merci à vous tous. Vraiment, nous sommes là. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Bye bye.